BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Bandeko makambo oyo makambo mutu akokufa makambo nana ketchup babotole mobile pa grâce témoin Jael kuna fingi Koffi Olomide abimana ye bakali kuna bimi abike no bimisa ba preuve bandeko yoko za star eza it's not easy eza easy te ko za la star il faut s'attendre na makambo nyonso ya mabe surtout ya mabe oyo koyela il faut supporter ngo okoki ko enjoy koza star koza moto yebana mais il faut s'attendre au préparer motema na yo po herba robanda ko humilier yo so oza moto monene te o se retrouver na hôpital loko pasteur Mike se retrouver ki na hôpital na makambo ya zawadi to evita saki crise ndenge nini to mona ki babimaki na hôpital po choc akokaki yango te tomonaki biso nyonso peut-être makambo ezaki nango ya lukuta mais tellement il y a d'autres choses bako bambo eloko moko boye oyebi mutu na makolo te ça la vertige eza na bato mosusu bafanda azolingela mutu ka boule ke ye fo na suki se na obete prise ya suka na tout bordure il faut se préparer tomoni sortie médiatique kala mingi te ya Jael Show abimi pour nous dire que abimana Koffi tokomona lisusu bombe mususu eko ningana ya grâce temo ayebisi biso ke abimana Fally bandeko nayebi te bafille ya média balingi baapprendre biso au juste eza nini est-ce que soki obimaka na mutu il faut ka oya koapprendre bato ke nabimaka na mutu wana est-ce que c'est important to nabimaka na mutu boye qu'est-ce qui prouve que mutu oyo olobi obimaka na ye wana ou bien obimaka na ye qu'est-ce qui prouve que ye nde mobali ya vi na yo ye nde akobala yo nde bokozala na ye eloko mosusu bato bayebaka te bandeko na nga na média oyo surtout biso bana basi soki déjà si vi na yo ebeba okokutana kaka na bato ya mabe nde bakoaproche yo lelo mobali akoyo abali yo mais tellement ozatina na sivi ya mabe ekomela ye nzembo anytime bando rappele okutu d'ailleurs obima na bo soko ya boswani tala yo bafille internet surtout makambo déjà yebana ke bafille internet bazala bandumba bachroniqueuse bazala bandumba ezalaka bongo nga na comprendre ça bato mosusu balingaka kogarder crédibilité na bango te étant que femme mwana mobali akobimane na sambasi akokitisa ne pantalon partout excusez-moi les termes mais c'est différent avec nous les femmes botala makambo ebimi pas grâce témoin tosolola ngo tugeda na bio nayebi ke abwa boza baabone intelligent mito esalaka boya na tosolola bapapa bamama awa bato mito esalaka to banaina to englober dans makambo nyonso ezoleka na bareseau sociaux to solola bo partager vidéo obotia mpe bacommentaire to banda na likambo ya grâce témoin tomoni poto eninganaki wana la star aye poto eningani toyoki vidéo ke no moi Fally Ipupa c'est mon gars oui en tout cas eningisaki tomoni edi en tout cas tomeka mpe koréfléchir bandeko bolanda please bokendante avant botia bacommentaire bolanda nano réflexion na ngai excusez-moi non mais la moins énergie moi eza makasi bo excusez nga vraiment bolanda nga tina suka ata tina suka te comprendre makambo onga nazoyebisa yo et puis otia commentaire au lieu kotia ba commentaire obanda directement kofinga ngai bato mito esalaka ayokaka nanu makambo eleki oyo tomoni sortie médiatique ya grâce temo après avoir koloba bimana Fally Ipupa aye koyebisa biso que ndenge aza wana asexcuse pa bafana abimaka na Fally Ipupa te abimaka na ndeko ya Fally Ipupa bandeka tomeka mpe koanalyse après sortie médiatique ya grâce temo tomoni directeur ya Fally Ipupa aye pour nous dire que kata grâce à la baye to kata ye balongole directement oh moto afingaka esa bato mosusu ye tomoni afingaka te et tant que Fally Ipupa orchestre eza munene
Et loko oyo au directeur asali pour nanga na moni azaki na manque ya maîtrise. Fali pour pas mutu munene. Fali pour pas artiste munene. Chroniqueur ako bima, chroniqueuse plutôt. Ako bima pour nous dire que nabima na ye, na sala na ye boye. Tozo ko ba pe na makambo ya Koffi Olomide na Jaël Show bozala wana to so lango vraiment. Ako bima boye. Nabima na Fali, nabima na Koffi, ce n'est pas important, pas hasard déjà star. Pour mon toko bima ke nabima na ye, où sont de preuves? Au moins bozala ba photo na ba vidéo, ce n'est pas important. Directeur alinga ko agir boye te neva. Au moins ce que le roi rêvé c'est qu'il y avait quelque chose là dedans. Oui. Pour attaquer mon repé grâce timo. Normalement, ce qui est le roi bimaki, il fallait que quand il y ait soit il fallait y a n'engayaki à s'expliquer en tout cas, botika ba nonsense wana. Na bima na Fali pour pate soit na sala ki en capot na buzz à s'excuser ou bien ko baka ke non marambo wana moi j'ai mon gars ngana bima na Fali pour pate mais ka yo moko ba odi mususu Fali pour passer mon gars kaka yo moko Fali pour pas na bima na cousin na ye cousin il pour pas ce qui nani bon comprendre qu'il y a quelque chose là dedans et c'est logo moi qui manigancé ne ba do finga grâce te mo grâce ndoki ayaki pour séduire Fali pour pas mobali Fali il peut passer un homme. À part qui star na azana posa o mibali bazala nango. Bolingo ebisangani ke Fali pour pas nenga zana likangu te. À part na naza likangu te. Et automatique à mobali. Place o nyoso tambola, tout monde tambola na ketchup te. À cause appena makangu par-ci par-là, mais tellement ça on a nenga qui propre. To tikali koyeba Fali pour pater na ba makangu par-ci par-là, ne ba mission mutu toyebi ke no abimangana oyo mutabasi. Hier, on a un qui propre, on a un qui star. Asa mutu, grâce à moi si, à quoi séduire ye, botika. Oh, grâce à moi niveau on a quelque chose, botika babilo koana. Moi je n'encourage pas ça, botika ko dénigrer moi si. Oh azana qui pour moi si. Oh, binono boyo kate que patron abimina moi musala. Mais moi musala pas ça salité ma kolomayes, mais patron abimina. Donc cela veut dire que moi si, sera bien séduire mon bal. En tant que président de la République, en tant que mobile wana tangaka miel non. En sera bien bimanaye. En bimanaye. Donc cela veut dire et cause à something et les cas qui ou bien l'eau moro déjà les cas ou bien it was about et ça là ma et ça qui na procédure ya ko ça ma peut-être. Donc makambo nyo c'est ça que no ba mascarade. Pour comment être victime orchestre mon nene wana. Directeur a publié na page naïe et ça mature ce n'est pas mature bon puis quand on a la vérité ba warrior so boya ko fin en tout cas warrior en fin ça tout et ça la bien té il faut la vérité na belé ya hiérarchie o ça n'est pas Fali pour to ba dans le colo kitaba directeur ba marketing to kitiba secrétaire to kitiba conseiller ba tunyo zona directeur aya Paul ba 4 grâce là-bas non oh grâce à sa chroniqueuse, Fali pour pas à sa high level. Normalement, il fallait makamoko to nenga lobela batika on soit bala il est soit bala. Mais comment on réagit? Ce qui va réagir, ça qui pense qu'il y avait quelque chose. Oh, ba tout ba finga Fali pour pallier ba parents ba finga makambo très grave. Mais tout le monde bureau fallait réagir. Pourquoi ka lobi que non na bimana Fali? So mo fa na gagner, ninga s'appelle lo mo côté, alinga bima mo ridicule. Tout le monde était agité. Les journalistes ont sali la vidéo. Oh, Fali, agitation à Boyanil. Cela veut dire qu'il y avait quelque chose là-dedans, manigancer en gros que non, Bima, Seigneur, pardon, s'excuser, Boyanil, Fali pour pas hasard star. Et ça, là, on sous bon, ça la té. Ba finga ye awa, makamba Gauthier, c'est tout le monde à ta bureau, mon quoi réagir, à part ba chroniqueur. Mais pour Moutalobi, que non, na Bima, Fali pour pas. Mais il y a bon, ça ridicule. Iyo mo kaka na kama ba jeune fille mususu donc on veut comité kaka na bimana na ba te ba jeune fille mususu ba mona ngo eza lokumu to eza la nini donc il est pour nous dire que non bimana mutuana est-ce que on peut se salir na mibalo baza na poser que ba approcher ba otala que non fille wana tala CV na ye en plus on l'a que ça CV non en public je suis sorti avec tel et un non-sens et ça bateau est-ce que na tel na ba commentaire est-ce que ma fille va faire la makambo bazarana ba parents est-ce que bazarana ba parents atayo moko
En tout cas, ça qui est vraiment passé. Les Camerounais, l'équipe, tout quand on a les Camerounais chez Show, tout le monde a sali sortie médiatique pour nous dire que Abimana Kofi Olomide. Kofi Olomide, oui, Azasta, Toebi Kofi Olomide, Abimana ba danseuse nyonso. O ba ya pe mena ba kitisa, ba kitisa la akitse la bango, ba kitisa déjà nani système. Otoyoka Abimana bango nyonso, c'est son passé. A sali ki Kofi, a sali ki musicien. Oui, et ça passé naïe. Mais lelo Kofi a lelo, na kala, et ça ndenge mon côté. Mais voir une personne, une femme qui sort pour nous dire que non, Abimana Kofi Olomide, oui, c'est normal. À quoi le bango parce que ça passé naïe, Abimana ye, mais peut-être Simba, c'est ce que Simbaka, et l'ingé comme à tel niveau où ba komina Sindi peut-être. Mais ce qui est simbité, ba polémique wana, on Abimana ye, boyna boy quelque part, est-ce que qui bon moi c'est zawapi? Biso basi a tout ça qu'on se comparer avec les hommes. Mobali ako so ba bel ngolaka moi si bilamba. Ba longo na mobali bilamba. Batandi yango awa. En fait batandi biso na nzela moi sa mobali ba otambola bolumbu. Nani ya nani ezaka soni. Ezaka biso basi. Mobali akoza mobali wana ndumba abimana basi nso na quartier o. Akokepeka na quartier wana. Alingi mwasi abali mwasi peka na quartier wana. C'est différent na mobali. Yo mobali okobi yo mwasi okobi mana batu nyonso peut-être mobali obalo azati. Média auto sala parce que on a nazara awa no to lo baba sujet boy to pesa directement na conseil. On a pesa pe batu conseil, ce n'est pas que naza mon santo. Naza na mabe nanga, naza pe na passer nanga. Mais tellement mon sang nanga ça ko informer, ko former, ko éduquer, ko divertir. Quelque part, il faut payer et enseigner à biso et référer à biso non motiver pe bato. Ba fille, bana basi lokolanga. Surtout biso to sa musala o. Oui, tu peux parler au kosala, tu donnes l'information au koloba mais il faut que be loko ni ozoloba. Parce que mon loko o tellement surtout ba biso to loba chaque jour dans la vidéo, chaque jour dans zoloba. Mais si on a contrôlé maloba langa te, maloba o e ko bomiso jour mususu. Malobaka onga na oloba o jour mususu eko memanga na lifelo eko kotanga prison eko bebiselanga libal o balobaka lolemo. Oui, tout le monde est sorti médiatique, il y a Joël Chouabimi pour nous dire qu'Abimana Kofi mama Rufaye bi bona boy Kofi de sa part il écoute azata kunate boloba bo finga OK c'est bon et bon mama si Sindi les cœurs tout le monde a fingi be Sindi les cœurs a fingi il y a pas de problème à peine a raison est condamné pété. On a raisonné à Zofina parce que Batba touché Fali. Parce que tu dis que j'ai l'alarme, l'alarme de Fali. Et ça, mon salaire n'a pas mêlé poteau. Tu as condamné à yébelo quoi Zosala. Tout le monde peut bakaler et kobima. J'ai boy. Dans la réseau social, les Congolais n'ont pas la caca. Oh, attaché de presse, il y a star. Bakali na monaki abimaki pour nous dire bataché de presse ndenge nini bango ba finga ka bango ba finga ba tafali ba finga et bon sko ye bakali dia so finga te na lundi live moko afingi Jael show asala kindumba asala boyna boy o mo ke no bino so bozaka ndenge moko o zo finga muni o bisa muninga azo finga fali mais yo pe moto akofi o sa nyo zo finga te siko presse ngo ezaka ya ko fingela ka bato. Moi je me demande yo journaliste soi-disant otanga classe ce qui peut otanga te osala musala na yo mais ozwaka musala ya kofingela mutu molo wa yo asa star to boite ana mbongo to boite asa na nyonso o mutu akokozala nango to boite mais yo ofingela noka soi-disant star to soi-disant kutu te star ayeba ne fali pupa jibempiana Kofi Olomide yo zinoka musala ofingela noka star wana ofingela bato ba foto pe ba foto ko combien on peut sa crédit on même masumo pamba de 1 et puis de 2 on peut sa crédibilité na yo bato muso ba yeba nenga osela koloba te on a grâce à koloba yo zo finga na bato babike no afinga bien et puis koloba et ça bato muso ba finga ka au finga au senti que no azana ara ko finga ma finga au carré azana ba inspiration mo soka beti eloko ba bande mais yo zo finga wana
Et là, on a créé. Couche nini oyo créé. On crée ma fan ya ndenge nini. Bato ba oza ba fan na yo ba ko encourager. Ce sont les gens o ba finga rapé ba kana domaine wana. Ce qu'on ça l'émission politique. Bato ba ndolanda yo ba oza ba fan na yo et ce sont des politiciens ba linga masolo ya politique. Ce qu'on ça la masolo ya musique. O ça be émission ya musique. Bato ba oza ba fan na yo ce sont des gens o ba ça la musique. Ce qu'on ça l'émission ya ko finga. Bato ba oza ba fan na yo baza bato ko finga. Ce qu'on ça la émission ya makambo ya danse obinaka. Bato ba kolingo mingi ça bato ba linga komona. C'est ça, et ça couche la société oyo yo oza ko créer bandeko. What's happened? Nini na communauté na biso congolaise. Biso pe tozora matière, ngana tuna matière na ngo na travailler. Cindy le cœur wana asa heureuse toko ba 100% te parce que toyebi kati na bango te. Bango na Koffi Olomide. To mona façon bazo enjoy. Tozo mona façon bazo enjoy. Cindy wana ayembeli Koffi Olomide nzembo. Yona ayembeli. Donc on l'a ça bolingo na ye amour na ye. To moni bango na baza together. To moni bango yana. O senti que no atabo Cindy wana ngazana atabo fingi Koffi Olomide. Koffi ninga zaboye. Azaboye. Atabo fingi ye azawana. Bandeko, omoni ko gagner mobali. Ko zwa mobali oyo o komisie mobali oya yo. Et ça hésiter hein. It's not easy. Oh, ko garder Cindy on a ça muto ko féliciter. Moi si biso il faut te féliciter. Et ça moi si ebi ko fan de sa mobile pendant des années. Et ça te ko fan na mobile 2 ans, 3 ans bokabwani te. Basio ba fan ça mobile plus de 10 ans, 20 ans, 15 ans malgré ba turbulence basi bango wana. Bobo tibana bokolisi bana bo fan tibana basinde bango wana. Il faut te féliciter. Quand même, Koffi Olomide a changé. To féliciter Cindy. Tobo ite Koffi Olomide azana mabe na ye. Wana tobo yango te. Mais à part que Koffi Olomide c'est un papa, azakutu koko pona batu mususu. Atakutu Koffi nga ye na cadre ya musique te. Mais Koffi nga ye ti na kati ya nzoto na ye. Et ça loko finga papa bota yo. Donc ozwi local au pensika caméra. Obando sa ke émission, obando finga ka moto moko. Mais non. Donc ça une émission obando finga no ka moto moko. Et mosko yoka ma finga. Basé belé toza kutu te basé belé a na kati ya réseaux sociaux. Donc moto moko sali be émission pe sika live azo finga gogo na oh. Mais siko ba congolais balinga ka makambo bongo. Congolais linga ka place ba finga. Des places yazali. Au commun émission de cause atteint na 5000 partages. Et bon, ce que bateau bazolanda, parce atteint 10 000. Ce que c'est émission ko finga. Mais ce que c'est l'émission bien, il y a fait de société, émission en conseil, émission à quoi apprendre au monde à batouté. Donc communauté congolaise na biso to linga bongo. Place ko finga, na en général hein. Pour bolo ba yo ndena OK. Si tozo construit nini yango biso a tolingo sa différence awa na bibiche mom officiel ko finga 0 sur 0 awa toujours focus au milieu du village tozara toujours partial badeko ça fait mal hein? Et ça la passe parce que moto yozo finga wana azana ba parents azana bana plutôt à cause na bana à cause na mwasi à cause na mobali. Mais yo pelisi o bantu ko finga makambo o ya être victime o fali eloko fala sala depuis longtemps il a fallu ayebi a en fait aloba ki déjà tolanda ki la fois passée Fali nous a dit que en tout cas journaliste bino en tout cas boza free ce qui anytime musicien moko asali concert bokoki ko kende bokoki concert wana alobi yango intelligemment alobi yango sagement eloko alobi. Mais ce que bato baza pembeni so ba bato moko mayele baza bato moko ko réfléchir Koffi Olomide alobi boy cela veut dire que
Et fali pour pas le biboé, cela veut dire que na bendana. Parce que yo jamais qu'on a attaché de presse mouton et mouton a foutu à côté, oui, a mis au poteau. A foutu à côté, mais qui a limité. Parce que net nga boy, na ça nga limité. Na ko lobe la mouton, na lobe les pasteurs, na lobe les musiciens, na lobe les wera, na lobe les jibé. Au matin que na na diversité. Il y a ba émission. Et c'est différent. Na mouton azaka ne loko moko on le baki loko moko. C'est totalement différent. Et ça totalement différent. Donc ça fait mal makambo oyo bandeko. Yango ba artiste na biso. Bon ça rappelle la attaché de presse moko bike attaché de presse oyo aza uniquement pour nangai musicien. Mutu so kalbe parce que on ne peut pas interdire aux journalistes la presse toko kangaote. Toko ko interdire presse et ça la musalango et ça musalango. Là on ne peut pas le faire. Parce que presse, anytime les awana, et donc ça la moussa lango lokola, lokola batunios. Presse c'est ça bongo. Oko kanga presse, on ne ferme pas la presse, on n'arrête pas et surtout la presse. Oko ça la bongo te. Mais il faut qu'on contrôle. Bato baza attaché ya artiste. Moutuma encore baté que ami lobake non, ngai nazali attaché de presse ya musicien moroboy. Mais on le bamakamba non c'est pour la musicien moroboy. Et ça en sens té. Et ça dans sens té. Oui, ba musicien peut balinga ba lobé là-bas parce que anytime musicien azana pour ça ba lobé là. Parce que ceux qui musicien a fandi ba lobé était pendant quelque temps. C'est là quand succès c'est là. Donc c'est ça. Et dit Badiata, tout le monde est loko asalaki na ebité. Asalaki en pour na yemoko. To est loko asalaki en ba ebisa que non, yebisa bo benga na grâce. Grâce en peut tout le monde balobi ba bengani na F victime. Kala mingi zoko moyo kabato mabi o bozongi c'est pour asala nini. Pour asali nini, apport ni amemi pas fali popa. Pour à publier, pour publier ba vidéo fali popa. Des apports grâce à memi non pas fali. Apport de yango wana. Ce n'est pas ça. Et ça bongote. Fali popa ne akoma fali popa. Tel qu'il est. Ndakomi ki fali popa. Est-ce que fali popa azana posa ya presse? Ce qui fali popa azana posa presse. Fali popa presse ou à cause en posa, ce sont de gens comme de Mami Lela. Ba Polemo Kenji. Ba Zakari ba Basway. Ba to nyonso oyo ba sali que non, yé asala nini avancer o ba banda ko soutenir yé na faible commencement na yé. Na mona pe mususu ba Cynthia Kapashi. Cynthia wana na moni asala na ba émission ya fali popa belé ba ishoko ko basala ba fali ba faible commencement na yé na bandeline à carrière. Mais ce que ba memi na poto la plupart et ça ba fingela yé. Misusu to boité mais so ba finga na bango te to boité mais ça ba mususu ba surtout ba finga yé ba so baby ça a carrière et artiste bandeko mokili mawate. Oui, excusez-moi, moi, ils ont ma caisse, non, mais moi, ils l'ont comme donc, ils ont passé. Kofi Olomide, malgré Kofi, donc, au moins, ils ont passé, ils ont rattrapé les lots. Passé à Kofi Olomide, les lots. Nabimana, mon bal, écoute, à tout le bin, Obimana, y a 100 fois, y écoute, na filmé, mon bal, écoute, tout le monde écoute, Ibodo, ah, bah, filmé à Zobina. Maintenant, Ibodo, on le loit, c'est normal. Bah, filmé, Bolumba, Zobina. Après ça, moi, mobile, c'est différent na biso barabasi. Mais les loba barabasi, les loba comme on aura succès. Comme on aura succès. Comme on aura succès. Ceux qui va publier bongo, on me montre que non, il y a une star à la cop. Donc ça fait mal. N'importe sur le sujet autour de Nabino parce que Nabi qui ont des abonnés intelligents. Boti ka ba point de vue Nabino bandeko. Comment est-ce que vous trouvez ma kambo oyo? Ba chroniqueuse entre bango bazo fingana bango na bango entre bango bazo fingana ba chroniqueuse ya fali popa
na ba oba défendre Koffi Olomide makambo ya ba réseaux sociaux makambo ya soni Koffi Olomide oui papa moko mutema mabe mais to matato kita Fally Ipupa auta et pas ya Koffi Olomide et lelo oyo ba ebi Fally c'est grâce à Koffi Olomide to matato kita makambo Fally Ipupa osala peut-être Koffi Olomide asala ngote c'est différent toko ko sala nini toko comparer bangote il y a d'autres choses au Koffi asala Fally Ipupa asala ngote il y a d'autres choses au banzemo mususu Koffi a beta Fally a beta ngote auti ko beta ngo pete eza ba biloko mususu ba place mususu Fally Ipupa koma Koffi pa koma te peut-être donc na minute to kitisa mutute eza Fally za Koffi to kitisa ete oui nzele za wana Fally Ipupa Koffi Olomide za ki canal oh il fallait Fally Ipupa tomber makaka c'était j'ai écrit comme ça mais na minute to tika ko comparer lelo Fally Ipupa zali fierté ya Koffi Olomide to matato kita il est la fierté de Koffi Olomide ata Koffi aboya ngo atiki mutia mabe eza bongo tobo yangote c'est comme ça tobo yangote ok voilà merci j'espère que vous avez compris bandeko nangai j'espère que vous avez compris botika ya biso point de vue na bino commentez ce que vous pensez et le roni obile bozo think bo penser nini bolobi nini to sala nini en tout cas na lingi bino ya trop bo partager vidéo bo commenter bo aimer so bo partager bo commenter bo aimer et on peut s'abisso pe makasi ya kosala nini ya kosala bino musala na lingi bino ya trop merci beaucoup d'être connecté partagez aimez la vidéo moi je vous retrouve next time avec un nouveau numéro bisous et bye BBM Bibiche Mbombo officiel toujours à la pointe de l'information abonnez-vous likez et partagez Bibiche Mbombo officiel votre chaîne de référence